même qui continue. Mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais dans le monde qui m'a bénéficié. Na ba vivant, na ba mort. Donc, même ma mort. Ba mort. Yo commissaire pour la biblette. Au moni au commissaire na biblette. Na zone ici au Na ngo pesa un verset au. Camille que non ça manique parole mais l'homme de Dieu. Na tiki yo pour non pesa que manique parole. Donc la carte de Bible. Moi na Jacob mo parla na monsieur Jacob. Ba vivant. Oui ba mort. Oui ba mort. Na soyet. Tango aye à l'allié à modérer. Mais si il fallait yaya ko senga pardon ba na yo. Mais à sengi pardon et pas ya famille na yo, à sengi pepa na yo pour abota ne bana. Seul mouton immortalisé babia na vie d'Esaïe. Même si Azan Mbal n'est pas mais Azan parmi mes balles va marquer la vie. L'amour de ma jeunesse. C'est que les autres. C'est l'amour de ma jeunesse. La Bible dit n'oublie pas l'amour de ta jeunesse. Non, il y a toujours un amour. Amour mort aux Alaka. Et on a essayé de passer de nous au côté de Makambo yo évité. Camionnette. Au Betty Babé mon Betty Manikete. Tu as demandé pardon à prophète Denis Lessi. Au lobby vérité. Le pardon c'est une force qui libère son lobby vérité. Kosaka na bonzambete. Au lobby vérité. On vous utilise ba futa ombongo obeta babia obeta emba liboso alors place jeunesse ça te boya obeta emba mi balé le quoi koka kobeta ta kufi pour bambaka stabilisateur na moto et bomi et puis on a son chassa na benga na lobani na téléphone mokolo mekanga okutana nga o mutu wana azana porte pas nanga parce que ngana eto na lien de famille soit meki na sambwise na internet na bimisa que yena nga to papa na mwana. Oh ya bomba tata na eti lelo papa oya zakana ya bela papa ne c'est pas son père non bibisa identité ya maman na ya zaka ndumba wana kwa bana ko tromper mobali na ye akena ko la na koko na biso abota ye so on lui secret bima j'ai pas le temps na tike la vengeance à Dieu nzamba loba lui c'est la vengeance lui c'est la rétribution. Ndeni babia bela 7 ans na maboko na kufati. So akota babia nyongo parce que babia azaka orphelin des pères et des mères. Aluka ika lipa oyo le sa famille na ya bana bitike. Nga na mona John. Nga na Manique de John. J'ai créé cette enveloppe de Manique de John. Talaka na so kombo ya mutakufa na muta vivant na sangisa. Donc tant on y a pas Manique de John, il faut s'attendre que okuta na mort comme on est John. C'est comme mort on a très fort. Le prophète a dit que non, nani camionnette mola abeta kababe avant kufa. Aïe bien monté, aïe bien on a un plateau. Kandé à solo bab. Kandé na beta kaye. Oui, ba betaye. Il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir net le lo fali a commis nani Konda, chef avec Konda. On a un pouvoir c'est ça. Et puis azanango. Si ba opese ba mbeli ba signwana, ils ont pouvoir. Mais tout ce sont ezali. Ah mon sengo c'est un pouvoir. C'est un chef. Parce que il y a un pouvoir à Kindoki. Ouais, il y a rabato. Na pouvoir il y a montako exercer Kindoki est protégaka. Oyo et pas na biso za bombo. Mais ngai na oyo na tikali na spirituel. Na tikali ka pona obéir, ko guérir ba to na ndenga spirituel. Mais ya ko bigisa mutata musina nzeloko. Exemple, na maloba na bilo musu c'est ça deux pouvoirs na réveil biso pouvoir na to bomba na biso to bombi moko mais yé azat na église dans te pasteur si vous touchez moi sinae a changer si vous temps ayé a bando toucher a no toucher vie privée a toucher na bengi muto na biluka na petit pendant tout na yé na tout la parler naye habité à toi mutunanga na ndimake habité habité wa petit na biso ça été donc on a senti que ça été yo mais ça nous frapper mais va frapper et na té abetra tellement bien que na comprendre tant on a reçu habité ça tel na na choité vieta la boye comment qui na niveau moko il fallait na bunda mais pardon vie wa vie na tika
et na répondre à sauter et l'autre à sauter. Parce que na comprenant qui combat n'est pas na prière pour na et puis to sera na biso. Au moment où l'autre bundeli. Tant que kuna ba cercle kuna ba sane de gens à côté to bel si terrain pour to sati. Au moment où mon collègue anniversaire muté bébiti. Abo sali kutu anniversaire na ya bandi ko silika ju. Oh kutu ako de guerre. Donc c'est-à-dire que tu comprends. Moi je l'aime beaucoup. Avant Aloba, c'est un gars qui analyse bien, qui dit des choses vraies. Malheureusement, conseil Batoussou soit Monique Mouta comme ça à Oyoga sous conseil. C'est un garçon qui dit vrai et qui parle vrai à Kofi. Ayebi il a analysé. Ayebi comment il fonctionne. Et ce qu'il dit, il fonctionne comme ça. Mais peut-être, nous le baron a été même papa n'a pas ni ou le baron a été c'est ça la différence. Et là, ndenge manika auto expliquer et ça finit tout. Quand on a makamona wana, asolo ba ke ba beta ki net ngana, ba été ki baba ba beta. Pauvre les pauvres. Na ba été ki ba beta ki makofi. Mais tout qui a mon asolo. Est-ce que na niveau na yaza na bana? Et c'est quoi ça wana? Personne le bango asolo bana camionnette. La personne ça dit il s'adresse à la personne. Il y a Zabo. Pourquoi parce que spécialiste il y a arabe, so guerre à côté il y a israélien. Ba benga spécialiste il y a Moyen-Orient. Ba benga spécialiste à terre. Ça dit bino ba journaliste faut analyse à bien. Il faut benga spécialiste et le quoi. Lui il était proche de Kofi. Lui il était proche de Fali. Il était proche de Batouane. Kofi c'est grand, il y a beaucoup. Mais il y a des gens qui n'apportent parole, mais il y a des gens mais il y a des gens qui n'ont pas d'analyse. Il y a des gens qui ont des gens. Mais si quand ils ont contredire parce que souci naïe, ils allaient que Kofi n'a pas là et le pourquoi tout ce qu'il fait là, ce n'est que ça. Premier objectif naïe, il ne trouve pas pourquoi Kofi peut être en conflit avec Fali qui est son fils. Prophète Soga Ebagite nazo fait révéler vient abiso Willy Mouchen soit Robin Kofi abenga Willy Mouchen pour aya abenga prophète induka kabelela pour Kofi na mbeli asali mabe on a histoire vrai vient na Willy Mouchen ba bunda na ye ngane mna retaka ngona mona ekomi mabe parce que na talaka na bikanda Kofi makasi pour so simbi simbi pour le moment prophète abetaka nezaka makasi sindi ngako bandela mote yango moninga na yaka mais babiloko wana toza ngoko monter na loba deva prophète apesi na pesi maman na biso tina lesi mbote belé vraiment mère limbisa place aux ali na osengo bolimbi c'est vraiment direct aux mère na biso donc j'ai na ngoko monter pour la guerre on pas le mère ko na makambo wana te na ebeke so na simbi wana yo lendisa prophète atika le roi prophète à reconnaître en plus c'est la reconnaître parce que tant y a balo bêta mère normalement balo lé. Madame mon entier, je vous salue, je suis Redi Amissi. Je vais annoncer une date le 2 novembre, vous allez voir à Bataclan. À Bataclan, il y a une génération Redi Amissi, papa, maman, bino Kiboya. Les jeunes nous sont beaucoup lu déjà, pour foutre là-bas, papa, bino plutôt, parents, bino papa, tout maman, billet à Yarota la Redi Amissi. Billetterie ici et Fungwani. Nous savons que nous avons billet na Fnac, na Auchan, na supermarché Nyonso Yolingi, na Leclerc. Oye, ça des réservations ça la réservation en ligne. Na site il y a Bataclan. Oye, ça réservation. Oye, oye, kabomenga atakala. Na kozuwa na kokoma lokola bango. Bakananga ikala oh. Mama baluka vinanga ebeba. Vous en avez le 2 novembre, nous allons à Bataclan, en France, à Paris, billetterie et CF Fungwani, nous FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100.
Salut partout dans le monde entier à vous tous qui êtes en train de me suivre en ce net moment. Quant à moi, les vôtres, humbles, serviteurs, Picha, Nkimu, les soldats de la presse européenne, les soldats de la presse congolaise, toujours à la recherche des informations pour vous informer. C'est mon devoir sur votre chaîne Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne OEP Sarabino, information na temps réel. Siko Shikito, Papa Paradis, Avandi Nabakiti Nae Cher, à Olanda Biso, Paul Mwamba, Papa Social, à Olanda Biso, Patience Mukendi, de longues jambes, Yapembe, Yamoulaï, à Otala Biso. Aujourd'hui, je reçois pour vous, il s'appelle le prophète de la nation. Là, on a tombé le bord à droite et là, ça qui est à droite. Là, on a tombé à gauche. Là, on a la reine de l'internet. Elle s'appelle Alejire Manik de John. Aujourd'hui, je vais essayer de parler, de discuter. Dans les deux personnes en face de moi. Donc, émission Lelo, Bakumba Bisokaka, Shango Basket, a réalisé derrière la caméra, a manipulé 1000 boutons. Bon, c'est jour na yo. Guy Basket depuis Kinshasa et pourquoi pas na Fire Basket, le PDG de ces bonnes chaînes. Là, directement, pour ne pas beaucoup monopoliser ma parole, je tiens déjà à dire bonsoir à mes invités. Bonsoir, prophète Denis Lessi. Bonsoir, Manik de John. Bonsoir, Picha. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tous les abonnés de Image Pro TV. Je profite pour te saluer, Picha. J'en profite de saluer celui que j'appelle mon oncle, mon oncle paternel. Si je vois côté Sakata, je vois Denis Lessi. Mais je ne suis pas contente depuis que je suis là. Et ça, la réaction, salami, ma question, ça, ma réponse, c'est Bisso. Je profite pour saluer R9 l'imbattable, monsieur mon mari, Radio Parole Vie, Papa Herbie, Papa Blanchard Char de Feu, Papa Prince Mavouba, Chris Kongenga derrière la caméra, toujours Babi, équipe à intercession, et Zakana, moi, Simon, comme Maman Karine Sako. N'a profité pour saluer Patience Mukendi. Langue jambe babi moi c'est moulai biso c'est milai inde biso de colonne et téléma vraiment Patience Mukendi je te salue en passant moi c'est Pembe Jonathan Kadi maman na maman Prince Babel et Gentleman Makanisi Ezawana pour télécharger dans la plateforme sur Makanisi Ezali R9 l'imbattable monsieur mon mari je te salue encore et encore et encore mon amour à moi Tom Yumba, Anandonga la fille du roi, Onyome Jokisi, na pesi staff nanga mumba mote, na bosanité, Caps Kapangala, l'homme à la Rosse, à la Ferrari, l'Enzulu câble, Caps Kapangala, Babia si la raté, Afana raté, a Espira raté, Caps. Toujours babi banga mutu oyo asomba rôle saliboso na ba congolais nyonso c'est Caps Kapangala na pesi vraiment mbote na madame nae na pesi vraiment mbote na bandalungwa nyonso et puis bon anniversaire à Gloria Olangi. Merci beaucoup Manik de John l'air soulevé il y a bandalungwa bandalungwa baolila ya bango et puis bana ya maison mère baolila Thierry Kafuba donc c'est condoléances na famille na bango. Voilà. Donc voilà l'homme de Dieu prophète Denis Lessi amour gentil avant to kota na biso to fungo la teke les lo mingi to ya kina nes nanga Aza ba mekoto on est à l'hôpital à très mekoto bon la très comment on a roté ala te na na couloir na bon maneta noir mais aka mwana leto bunda et puis tu as la surprise de mon lelo ah oui pas surprise ça voilà donc naza na pesi no beauté na lingi binotro to éclaircir moi ma bébé lelo Zamba Pambola Bino Bolande mission la biso très bien na pesi mbote na Caps Kapangala l'homme à la Rolls na benga est mon premier mon église est mon premier kutuno mutabana mon premier chrétien yepe na pesi comme mon premier parce que yemta soma rôle ça liboso bakara danser banini ah ya bon mon premier et Caps Kapangala oui Enzulu câble mais na benga mon premier il lobi belé ou batiga na bloqué belé donc on a été mon premier na PC bonheur nyonso muki OK et se comprend là non on comprend alanda biso et Sigazali mon premier Caps Kapangala l'homme à la Rolls Enzulu câble
Voilà, mais on a fait ce mbote on a profité déjà on est trop ken on a évité surtout aussi écoute les lois. C'est Nanga Fifi, merci. Vénérable grand maître, Choisis ma tata. Derrière seul Dieu, le Père, le reste Mbata. Oui, maman, comme on me connaît. Vénérable. Choisi Beno, comment on a dit na prophète Denis, c'est pour ça nous blanc moutaya na yo. Les grands, to aébie. Mais na black té, nani manike pendas, ayana komboana. To iba ite lan céleste odo flatter manike na omona ile attention mo kama sanaka bondo ka no manike to sana lelo bien na ye so ka miremire aoya yamona no ba lelo na ya ale sanga nini awo yezo mi esi la kaka ole to za en coulisses bien te ko ngala ke koto to le ensemble to sani to yango to sisa o ngama ça makama ngo esi la après Simbote na Bruno Matadi et puis Aris et Nové et puis des longues jambes patience mon qui n'a pas Simbote donc moi nangas Joas Denis Lechi c'est Simbote donc naïe lelo pour je te participer joyeux anniversaire na Olag Gloria Olag Roger Lessi Moutuno yo ala joyeux anniversaire merci beaucoup Roger il est pas brutalement lelo yes pire Gloria Olanga joyeux anniversaire à toi Gloria Olanga encore une fois de plus merci beaucoup na bino ndenge bo honorer et invitation na biso ya Image Pro TV et puis na bossa c'est Shango Basket Guy Basket na Kinshasa na bossa na 001 Shango Basket na bossa na kombo na e donc voilà aux États-Unis je salue tout partenaires sur Amérique donc la évité vraiment émission sauf ici là bien merci beaucoup vraiment bon apaiser l'esprit l'homme dédié dans lingi émission au Saint-Esprit akumba biso Paul Mwamba papa social a autant la biso Patrick Malo vengi na lingi li sosoté bato bengi nga pisha bato ko mo bunda na plateau yo to ebaki obongo te na lingi pe na Saint-Esprit a orienté biso ba fulusi bakita batambusa vraiment émission oyo Diezo la London City nengo kabela ka manike Bible lelo tikate ba Saint-Esprit wana ba orienté et on a bi agence c'est ça moko na Paris moko kaka Diezola moi na mukina makam na soli oza bezo sala carton na yoke pas Diezola bando chable ono malembe carton eza na sécurité oza bezo mbongo no atako to teki lopango ba yo batinda mbongo na poto Diezola et comment donc aza crédible na modèle moko na éviter Diezola boyebi nga ko sabinote n'entend na lobela Diezola c'est que te mwana na za makambo azana bo donc asana motema pembe o ayebi nde ba escroquer atiki mbongo siko 3 minutes mutazu elegi na Western Union na vitesse Diezola félicitations merci beaucoup vraiment j'aime beaucoup la biso ba Diezola pena ba oyo pena if baso participer na avancement ya mboka mena libanda sikoyo opesa bango chance ba ya na mboka ba impo ya lokuta ezala te voilà message na yo ba Diezola pena ba bato oyo investissement pena bo l'état pena a tie habiter pona makambo libanda to tie Diezola voilà na victoire wana okomika na victoire wana otuni agence ya Diezola romona yango merci beaucoup Maniki de John donc voilà to kota na biso poto loba mingi te to fongola vraiment mbala moko teke yango ça a dérangé Maniki de John passage ya prophète Denis Lessi na sortie médiatique na o auto sala awa azaki baba ndeko na biso bongo Claudie Asuka o bakutanaki na camionnette mbola te loba bien Claudie Asuka Maniki de John c'est la maloba yanga c'est la parole et ça pas c'est la tiganga na mema émission s'il vous plaît prophète Denis Lessi o kendaki okutani na camionnette mbola descendant Simon Kimbangu oyo asalaki na pekisi yo kotanga comment vouluzi na ba bêtise na ye na opekisa yo Maniki de John c'est là na presso parole soki otangi comment vouluzi na okata yo kotanga kombo ya vouluzi kotanga kombo longola siko comment vouluzi camionnette mbola allez dire kotanga comment vouluzi te akisal ayaki asalaki mission na ye amemaki ozobeke bembe mais tout monde yo lobaki Maniki oyo nani boy Maniki to kene mutuka moko
lelo bamoni yo ayo osenga pardon pa na yo Manick de John aza mécontentement nango nayebi non tavana pese parole l'homme de Dieu pourquoi osambelaki camionnette mbolo bon oyebi ke nga na Manick to famille mo te partenaire et puis ermo père représente nga ndinga za wa ermo so tabiti abunda nga be ermo boy na yebi ke ako pété na mais ermo be na so ba décision na ngai en tant que noko en tant que papa leki tant to côté émission na yebi na nga to sa émission pas to kutai na camionnette na yebi CP na bio en Mosali en tout cas naza mécontent et puis c'est pas bien pour la future na habitude justement yebi azako lukanga ayebi ke Manick eza difficile mais ayoka ayo nde na ye boye na ye kosenga pardon na fukama osambelanga mpona osanti ki bamalédiction na nzoto nayoka neti baatake moko boye nayoka bien te et puis bato tu bareproche nga nayebi te eloko yango elai nga na ere wana alors natrouvaki ye quand même et puis ezalaki na miso ya bato en tant que homme de Dieu nakoki pour réagir te mais lokola deya natakaki nalobaki afukami lokola multitisi namoni ke ntango mosusu sincère mais le temps nakokutana na Manick nayoka version mpe ya Manick mpo nakuka te même nde toza kotambola wana tokomilia na biso version vrai mpo aza na deux version Manick version vrai na version moko alobaka te ye ka moto ayebi na kati amoni bongo namoni mpe asengi pardon en plein air na TV namoni asengi pardon et trouver un bon na bénir na longola ata malédiction mais conséquence des kalaka na mo béni so yibaki et que lelo yibi bakangi yo ato sengi pardon so bakangi yo okende bolo so bimna mwasi sida o komba o so sida mais so qui se sengi na pardon olimbiso sida tant souper et continue. Il y a certaines conséquences humaines qui continuent. Mais le pardon, c'est une puissance qui libère. Mais dans le monde qui m'a dit. Na ba vivant, na ba mort. Donc, même ma mort. Ba mort. Yo commissaire nga pour la Bible. Omoni au commissaire nga na Bible. Na zongi si au Bible. Na ngo pesa nga verset au. Quand mi était na pesa Manick parole na l'homme de Dieu. Na tiki yo pour na pesa pe Manick parole. Na kati ya Bible. Moi na Jacob mo bala na mwasi ya Jacob. Ba vivant. Tobi ba mort. Tobi ba mort. Tango aye alalié à modérer. Mon ana kufa na malédiction. Moïse aye. Donc tala écart entre Jacob et Moïse. Tant Moïse aye va poser un problème. Abi vie éternellement Jacob. C'est-à-dire soit multiplié à bénir. Tant à bénir, malédiction, où ils allaient qui wana mutalongola ngote. Mais mutalongola après des siècles. Les alliés, Moïse pour qui supérieur par rapport à Jacob. Peut-être aïe bien monter mes aïe bon. Mais conséquence naïe na vivant boui. Mais pardon, il y a malédiction par rapport au mais ce que conséquence naïe n'est que ça. Nelo na ya kusola naïe. Oya nimanga quand même côté Bible. Mais oya lo Bible à cosite. Mais o wana na pesi élément wana eza nécessaire pour eza bon. Surtout ni ba prophète Dieu na ba pasteur Dieu soit que Moïse ta longola malédiction o esali ba temps en temps. Pour ceux qui soit ya kanga kota te. On a côté. Puis Moïse ta longola yango. Au moment il y a des blocs tout côté que la montagne a conséquence. Mais ko lola kota te. C'est mortel, hein? C'est mortel. C'est que Manick niveau. Au moins, il y a un bêta yoan. Et à Bomi en deuxième fois. Spirituellement, malédiction. Mais il y a un sentir. Mais ce qu'il fallait, il y a un pardon, pas naïe. Mais à 5 pardon, et pas y a famille naïe, à 5 pas naïe pour abota de bana. Celle mouton immortalisé, babia, la vie des aïe. Même si Azan m'bal n'est sous. Mais Azan parmi mes balles, va marquer une vie. L'amour de ma jeunesse. C'est que les autres. C'est l'amour de ma jeunesse. La Bible dit n'oublie pas l'amour de ta jeunesse. Non, il y a toujours un amour. Amour mort, il y a jeunesse, donc il respectera cette personne sans sa mort. Même si ça la me balle, ça la on passe mes amours.
Mais Alors, non, parti la wana. séparation quand ils allaient voir te kabola bat na kolinga. Mais la séparation ni mte ukab. Donc beaucoup wana famille. ezali libala. Mais sentiment ya bolingo eza éternel. OK. Mutu biso ko garder vie na mobile. Alors na nde ya mwana nasalaki na tenai compte pe na été mais na compte ya parole. Mais ye le kotanga tali asiliki. Ya on habite lelo biso mbale tous à la plateau comme ça tous sur le lavabo. Merci beaucoup l'homme de Dieu na ozong c'est la parole. Là si on a qui na gauche na ngat na zana manique de John. Après ça double version non nous. Il y a mécontentement na ye par rapport il y a po ya zala ba secret mususu. On a le bien le barambé temps. Premier temps naturel. Na deuxième temps les ananasés. Il y a assez na bien voté. Mais il y a libanda boy. Mais assez faut na yoka. Et on est là yoka. Voilà Manique de John la reine de l'internet n'a pas sur vraiment parole donc voilà par rapport. Il n'a pas demandé le pardon pour avoir le pardon. Le pardon c'est une force qui libère si quelqu'un demande le pardon sincèrement. Il a demandé le pardon pour juste gagner ses fans. C'était pas sincère. OK. Si c'était sincère, alinga banana nous ko prier liboso. C'est peut-être parce que conséquence déjà est bandit et on a aussi un pardon. Comme là Tumbola, tu as passé chez Ken Piana, tu as dit que non, Manike wana nazana makamusu ko kuna pesi on est intro. Na choqué na on choqué na makambo belé. O choqué nganet nani. O choqué nganet nani. Kuto beti ba be choqué ngatin. Parce que na sepeli parce que tant balba que non bat beta ka babia liposo pa bobeta babia batinda yo na de pomba moko ba katier mo bobeta babia koya kao. Oui bien ngoti. Deuxième fois balba que non na chambre wana yo pozalaka parce que ezaka likamba chaînette. Babia kufa pona chaînette o azwaka na province et pas moi si wana mukolo. Moi, si on a le bac à l'eau, babia boye, bazong sa chaînette, ali mate garage de chaînette. Et on a essayé de passer de nous au côté makambo yo ebité. Camionnette, au beti babia mo beti manikete. Tu as demandé pardon à prophète Denis Lessi, au lobby vérité te. Le pardon c'est une force qui libère son lobby vérité. Kosaka na bonzambe te. Au lobby vérité te. On vous utilise ba futa ombongo obeta babia obeta emba liboso alors place chaînette ça te boya obeta emba mi balé le quoi koka kobeta ta kufi pour bambaka stabilisateur na moto et bomi obima na ena sima checha zaka na réception mais afanda wana ti ba yo benga ba yo va na réception ba ba si ba bimi na azana pas docteur Ejide tuna lima abi babia na se akoma aso banga au banga nini pozo sumba zo suba au banga nini. Camionnette ko sakana ngate obeta babe obeta manikete na isaki na oluko na pemba kalunga otanga koma kimbangoti oyebi pemba kalunga elakisi nini na oluka ona kati pona kota akuna na bimaka avant yo bundisa nga ifalo oyeba état d'esprit na nga parce que prophète ndenga fandi bo ayebi état d'esprit na nga ayebi de quoi je suis capable spirituellement. So oye na mupepe na elima, oye na mai na elima, oye na moto na elima, oye na mabele na elima. Je suis les 4 forces qui régissent l'univers. Obeta babe beta ingatin, est-ce que babe t'attaque? Babe c'est un mort. Babe a comment esprit? Moto ya tinda ki yo o tia babe obeta e jour o babe kata motema. Abeta babe obeta ngate. Ponga na bangisa e déjà bimela nga na bomaika. O mani jour abimela nga na Dubai. Jour na neutraliser. Na isaka na lobane boye en esprit ya bimelinga en esprit pe na lobane en esprit mukolo ya susu na oboma yo et puis ta na songa kishasa na benga na lobane na téléphone mukolo mekanga okutana nga po mutu wana azana porte pa na nga parce que nga na eto na lien de famille so meki na sambwise na internet na obimisa ekele ye na nga to papa na mwana. Oh ya bomba tata na eti lelo papa oya zaka na ya bela papa na c'est pas son père non bimisa identité ya maman na ya zaka ndumba wana kwa bana ko tromper mobali na ye akena ko la na koko na biso abota ye so oli ma secret bima j'ai pas le temps na tike la vengeance à Dieu nzamba loba lui c'est la vengeance lui c'est la rétribution.
ndeni babi abela 7 ans na maboko na nga kufa te so akotisa babi ya niongo parce que babia azaka orphelin de père et de mère alukai ka lipa oyo olesa famille na ya bana bitike mais nga na mona John nga na Manique de John j'ai créé cette enveloppe de Manique de John talaka na so kombo ya mutakufa na muta vivant na sangisa non tant qu'il n'y a pas Manique de John il faut s'attendre que au coup t'en a mort comme on est John c'est comme mort on a très fort d'esprit c'est mon père. Voilà, Manique de John. Attends. A très fort d'esprit. Mon bel amona on plateau na mona John. A pangusa mis sous 3 fois. A Manique on a ningal c'est John. Tant on attaquer Manique, il faut s'attendre que non tant on attaquer Manique ou attaquer John. John c'est quoi ça mutakufa? C'est quoi John? Manique elle est la fille aimée de John. John a olinga Manique a koufate. C'est quoi John a un royaume des morts. Manique a un royaume des vivants. C'est quoi John a un mabé koleka Manique. Manique a cause à bien mais John a un mortel. Merci Manique. Pour Obomanga, il faut bander la Koboma John. C'est quoi John a koufa déjà bander le bomendeni. Il faut que John a univers. O luki na bamboka nyonso mokili ezaka na porte na fenêtre bato bayiba bango babimisa bango na fenêtre bato babima na porte sikoyo na porte ezaka na balance babetaka balance ebimi batali bolamu na mabe okokotisa prophète na buzoba te yo zo okotisa prophète na combat oyo ayebi motu te makolo te yango nga nalingaki Manique ozala clair yango na olinga na tuna yo Manique mécontentement na yo na prophète ezani parce que azana yo on mena répondre à défense ya bandika pa kamera yango nga na tuna on a eu face à mi balé yango Camionnettes a été envoyé pour faire ça. C'est une incartation que vous salez. Miguel a posé Zobozi la question, a bimé sa Zobozi secret. Zobozi a koufa, Miguel tikalande, il fallait beaucoup Fabino Mbale. Il fallait beaucoup Fabino Mbale, Zobozi a koufa, moi la bata koufa ndeni. Oteka Zobozi poani. Oteka, nengo teka Zobozi, okansa oteka Manique. Osekinga Miguel. Okansa oteka Manique. Miguel nga botama na balabala, na nzelo batu balekaka. Même na poto, batu batambolaka na nzela. Mutu atambolaka na espace ate. Siko nga na nzelo batu balekaka. Komo na mbenga. Na nzelo batu balekaka. Donc c'est l'émission spirituelle. Je te réponds aujourd'hui. Mais Manique contentement na yo na prophète ni prophète Manique tigara mutu umarambo sala rabu prophète de pourquoi aponi ba pasteur no sota poni prophète parce qu'il sait que prophète toza basakata to na koko moko aibi que prophète soka prophète soka sambeli lié et ko lié nga directement parce que toi koko moko prophète c'est mon oncle. Ako qui ne peut pas battre, ako qui ne peut pas aller ça. Yo pour ébisser ngana si, pe na sepelité na prophète. Oko ti kana répondre. Oui. Oko ti kana répondre. Oko ti kana s'exprimer. Vas-y, je te laisse. Prophète Denis Lesi, a mosengo ngape na mosengo. Alinga utiliser ba pouvoir na biso ba sakata. Prophète, est-ce que prophète a yebi que non nani camionnette mola abetaka babe avant kufa. Ayebi ngote? Ayebi on ka na plateau. Kande azolo ba. Kande na betakaye. Oui, ba betaye. Avant babia kufa ba betaka. Physiquement. Oui, ba betaka ina na kwa ikao. Après un mois ba yo bete sous les bomaye. Oh, la problème à chaînette. Mais yango mona o yebso. Pourquoi il a utilisé oncle nanga na bitumbo oncle nanga yebité? Pourquoi il a créé les karma? Il a côté nanga na bitumba spirituel pour ani. Pour la bitumba on a gagné parce qu'il a raison. Ça fait 10 ans que j'attends babia m'avait promis. Manique na ki olala tenga bio saka zo bazo olala pongi olala 8h olamuki na 18h bana batika babia binanga Manique na ki olala tena tiki bana nga bana miki ona oyo so nzamba so ka babia makisa comme ça basi bakunda e nga kutana babia boye abinanga zo bilambo kendo sala musala boko elanga bana nanga na ki olala te Manique na zo bate tango amoni
bitumbeye abi a ko utiliser oncle nanga parce que so ya ça na elima mai c'est nga pe na elima mai nga na to yebani parce que to ba mosengo to yebani biso to kana koko moko to kima bitumba la Équateur ba oboma biso tellement koko na biso aye kolekisa biso akomi na mai ya bandu ndifale akatisa batanga katisi batu nyonso et comme na to ya katisa mabanga ekweya koko wana akweya moye to zonga côté ya Équateur ezaka so to tika na bandundu to ba to bandundu to ba to Équateur to kutakuna tango oya muta sambelo yebisa ya vérité ana koti na makambo ya yebite nde ya salengo en tant que homme de Dieu a salengo en tant que serviteur moumbu obi na basakata balobaka il a un salebe eloko moninga volia il faut babenga yo kolia il faut babenga yo so babenga yo te koya te pas na bise c'est-à-dire que so interdit c'est-à-dire so mutaninga alia bien atie biloko abengi yo yaka tolia yo yekamba na yo na motema te oyo tshalo boko na biloko na yo biko ngana oloba na motema siko ya linga lesa biloko oyo ye aswi biloko asale déjà alinga benga mutu na biloko ya sale atondi te obenge te ngana ofungole oncle kokota makambo te lui c'est un serviteur de Dieu c'est un ouvrier c'est un vrai prophète. Vous comprenez? C'est quoi le qu'on a signé kaki? Oncle a fait ça comme un serviteur. Mais ce combat a été déjà commencé depuis 10 ans. Alors, quand on était. Oncle, quand on était. Déjà, quand on a réussi, c'est comment musique? Pourquoi il y a comme ça, ça kaka émission le 8 octobre, jour date, babia akata mutema nangola. Mutatinda ya sali. Mutu wana kopera na mike nenga teka zo buza teka epo na mutu wana nani camionnette omoni prophète nzambe babi eloko nyonso osali na ignorance tu es pardonné prophète ayebi makambo wana te ya sambelela eloko a mosali moumbu mais le maître des temps et des circonstances il connaît ce que toi tu avais créé on vivre loin à cause et effet au côté au côté assemblée là kiopo au moins prophète Denis Lessi Aza prophète à Solomon mon oncle abaxi là kioka temps il y a malheur tamso ko kufa lobby abaxi le sous tamso inane na mawanzambe mais cause à effet cause na yo eza na kawana elongate. Merci Manik de John, l'homme de Dieu par rapport à ce qui maniquait à Mekiko relaté Biso. Qu'est-ce que tu peux aussi ajouter? Maniqué Azali dans double spiritualité. Azana bon koko, Azana spirituel dans Biso ngana saliata keno. N'importe chose comme. Non, comprends. Obi pouvoir o ya zolo ba mususu na spiritualité na spiritualité na sana. Poza na tribu moko le ezana makasi na sorcellerie na ba biloko duko ba sarata sorcellerie musarata ko gérer sorcellerie à pouvoir exemple oui musarata kala musarata akoza na bipopotama o gérer o beti bizana masasi o oyependo beti masasi penda bu nani chargeur mi balé sili benda ba militaire avant di boeti mokolo na ngotso ya Nicolas Talabi azonga tele mi pibo le ga sur place o beta makaku disasi bwa kufite e ba o memo pe na nzoku ba soki nzoku ala liyo pola soki abandi olia yepo folia pondo undunda eloko ga nzoku ala bo biso bana basaka to yebike po kende fait faut tia nzete al maintenant eloko moko sinyi moko chao muto ayebi amote ya difficile au moment makolozo vimba parce que nzoku avimba ka et puis soka vandi yo vandi place pour makolonezo ngana kenda place mon afinga tata mon veut pas après 2 jours à looking ameli 3 bouteilles à l'autocoso combien ayi atalinga teka na zukuti nyoso zaki pa na côté linga pendant une semaine ça les maman na biso no pesa ngombe pour ba libérer. OK vous comprenez donc ça les attributs très compliqués au yoga ba mutse mwana mutana bo mo l'éléphant le léopard résolé là si mon c'est mauvais dit chef ne mona kadan sengo batona magende o mona aïe sangwana trop pouvoir so yes ko pas la pouvoir me baler
yango za sur na emanike na deux pouvoir wana danger ezalaka na pouvoir oyo ya basakata wana so bamvute oyo bakena oyo bakonte a rebours azoloba wana eyaka yango mona biso balesi nyonso toya na nzambe tokoluka tata neti biso epai na biso moko ya suka auti kokufa sikoyo azali dangereux koleka bato tu akufi nano te wana te wana ya nanga wana akufi matanga na ye ezali bakundi nano te na minute ezali alors basakata bacompliqué omoni neti ebembe mpa na biso ekotambola ye ekota ti epa na soki oliaki ye aye mbangu avant bakunda ye akoteli mpenza ntina mbeto na avandi wana na cercle ata fenetre ya moke awa bakokota na bato bamemi wana bino tu bokoti ozoki te bovandi wana epuis bakoti oyo na mai inane mpe balamwisi oyo opoli te basala ngo papa mais ezaka bongo opoli te ti moko balobi obima babimisi yo mpe opoli te oza omoni opoli te ko ovandi boye moto akufi inane balukake me bayobimisi yo inane apres donc towuti kote oyo ya explike wana ti toya ti nani akufa bongo donc c'est compliqué avec ces peuples biso balibera biso te neti oyo basoda bake olibere kuna soda akotaka te oyo neti oyo bakuta libération bakota te alors na angle oyo nga nazalaki nango ntango ya ye je suis dans un angle attaque évêque spirituel voilà na angle wana nalimbisi ndenge alobi aprolonger c'est-à-dire biloko oyo ekoki koboma ye directement sur place akufi ekosala esu esala ete sikoyo ye sikoyo na place wana ifo afashe mais oncle yo ozoki tobikisa motu oyo mais rôle nanga atake paster fo nabikisa ye la scène de prolongation, oui. Ça dit que quand il explique, mais conséquence, si il y a un coup dans des ans, c'est qu'on a prolongé l'IWA. Et puis, on a l'onglet bloqué au Bomaï immédiatement. Au contraire, si on est au Bimina, moi, c'est sida. Aussi sida. Mais moi, ça n'a 5 parts. Mais c'est des tirets. Il faut aux antiviraux. C'est dans ce sens-là. Si on a besoin, tant à fâcher, on a tout naï. Si on a fâché, pourquoi? Na boya qui n'a tourné en privé. Et on a une émission. On a une émission. Comme ça, à expliquer. On a une émission. Il y a à expliquer. Ce qui est Azagina, Bilo ya Lobelinga, il a une gelate. Na blâmer quand Siko. On blâmer les choses. Pour moi, on a pouvoir na yépe. Donc, on a blâmer en plein air. Mais le col a ce qu'on a expliqué en fond. Qui est Babeta Kaye. Avant Koufa, Basalaka Eboye. Babia na prophète aswa Chenette. Nde tolinga basi. Alinga mère mobo aswa Chenette mais asakana mwasi na ye na capitale. Alima Jamal. Baboya naka. Mais tango ye na Chenette. Apesi Alima. Tala combat oyo eza na bato ebele. Babia kufa complot ya bato ebele. Apesi Chenette. Tant azongi na province moi si na ya bondeli bazonga na raté bazongani moi sa moni mobile na Chenette na kingo alongoli azu Chenette akoteka mama wana biloko lo boyi ngazongi selanga Chenette on ezaka piège loko balanda na kana ye kaka moi biloko spirituel tant déjà muta olanda na yo autindo kana ba carré ya mabe poliwa ya babia e banana onka mukolo kaka akota ka orchestre moko boye orphelin de père et de mère azanga ressources auta côté ka pétrole na bo mwana ya pasi fallait salibota pour ba pesa e poto neti bazo bozi balalisa ba na bible pour pesa mon poto mais fallait pesa so pa poto ofele fallait j'ai rien donné à Fali si qu'on a tout na bazo bozi balana bible ndeni pour bazo ka visa biso ozui visa ofele ndeni oyi bato combien o ba bombi ba ka pona visa na banda loi à leader. On a vu ça au fallait appeler il y a 3 ans. Batina même batbala na ba mama na bango. Na wenge wana. Ba ekokota. Pour na visa. Ka voyage pas pese ka voyage à poto. Il faut mon anita maman na. Pour na visa.
visa manigle oloba bozan ba preuve yaya yebana partout yolo kitambo ba yeba likambo wana eningana mama na ganga aloba. Moi je dis des moi maniqué je dis des choses qui ont existé au batu bat etoli sa batu nga aloba likambo te ke o likambo te so bo tchete meto bengi témoin na Kinshasa yaka aloba ya sala ba témoin bazali yagi kaki na sala kalikambo o yagi kakesa yebi ba na sala na loba likambo te ke no témoin zate prophète Denis le sa yebi ayebi makambo ayebi esa na ba pasteur mususu ba me ba mangenge pour na visa et puis alali pe mondimi na sima po apesa ye akosi pe ke non nde na lali bonzamba o pia o visa o fallait apesi biso ya ofrene. Pourquoi est-ce que tu yoka que non Denis les signer en fandi en tant que pasteur toi quand Denis ça na makanga ba mibali l'église n'était oui combien de pasteurs ba s'abuser na ba mibali ça on va comment ba non protéger le ko banga na temps non t'es au préféré t'es na émission autant ba kombo ya ba pona ko les épées ba tout mélange de Dieu na linga oyebi combien de batu oyo bazo s'abuser mikolo eza suba na ba cité ba vierge te mikolo eza ba mibali ya ba vierge ki ba toucha yete mikolo eza bana mibali bana na biso ya mike ya mibali nde ba osakana l'homme de Dieu batelemi penza botelemi pena na boulevard mais muto ya temisi voiture mwana mwasi ya bi non pas toi va-t'en abengi mwa mobali abeza poso zo musala so yeka opesinga si. Pourquoi? Merci Maniké. L'homme de Dieu par rapport à Makambo Maniké Aouti Loba. Il n'a pas monde n'a soulevé Maniké nga meka ou Kim Sanga. Est-ce qu'ils ont une relation entre ba mort na ba vivant? Parce que Maniké à chaque fois na mbakaye aloba basula na ba. Na expliqué au défaut. Na expliqué au défaut. Il a deux spiritualités. N'a répété. Il faut comprendre que ce que nous avons pouvoir. Ce sont des pouvoirs. Il y a des pouvoirs ancestraux. Il y a tout par rapport à Maniké, mais pour l'homme de Dieu. Il y a deux pouvoirs. Il y a le pouvoir net le fali a commis nani Konda, chef avec Konda. On a un pouvoir ancestral. Et puis azanango. Si ba opese ba mbeli ba signoana, ils ont pouvoir. Ezali. À mon Sengo, c'est un pouvoir. C'est un chef. Parce qu'il y a un pouvoir à Kindoki. Oui, il y a un rabat. Il y a un pouvoir, il y a un montako exercer. Kindoki est protégé chaka. Oyo, et pas na bisous à bongo. Mais ngai na oyo na tikali na spirituel. Na tikali ka pona obénir, ko guérir, ba tona menga spirituel. Mais il y a un big samutata musina nzeloko. Exemple, na maloba na bilo musu c'est ça des pouvoirs na réveil biso pouvoir na to boma moko biso to bomi moko mais yé azan na église na ngate yé azanet musengo azali cardinal mais au même moment il est cardinal au même moment il est cardinal au même moment il a le pouvoir ancestral ko so Maniké na église bo sambili ça dépend non yoka net cardinal musengo akufa ina yede na kino wana zaidi ya akufa mais pas na biso un chef akufa abongote il faut balongola balongola par exemple bankoyeza na nzoto na ye ba pesa ngo bankoyona et pas mutu mususu na nte suzo ko soki mutu na zio ngo ya soki mutu osango ta opola ana bomo ime akufa rate yango monaki tango ba ke mutu ma ko filmer sous vêtement prophète na kati de filmer mutu na il est très grave et les grave pas na balongola ki mose au pouvoir na bokoko ba memi na Rome pour balongola pouvoir ya christianisme. Tu comprends Bible quoi. Donc spirituellement net ngabo pouvoir a bokoko ki parce que na renoncer na ngo ba prier pour nous mais hier za na ngo ba misu ba na ngo ba ça na réveil a doublé na misu ba pasteur il est dérangé t'es à côté na ti na ba ego te parce que za bokoko ya olia batute pas na biso na mo protection mais ngai na ngo te si ko ngana angle ngana saiga so na ezana angle ke mutoyo prolongation na miso nanga muto ayiko ayekolela pour asomona déjà la conséquence baso beta échappe je dois lui enlever ça elongoli asengeli mawa ya bonzambe bango sikoyo bala spirituel ya bonkoko ya bonzambe ki siko bonkoko ko poursuivre so bien za makasi ke ba ozoye voilà na tete so ko no le ba zoye lelo
Donc, on m'a dit que si tu après 2 ans. Après 2 ans. C'est pourquoi on dit la vengeance, c'est un repas qui se mange. On a protégé Siko spirituellement. Oh, alors, acte à Robert et Bembeya Mabe. Bon, il est ce qu'on a expliqué à Bibi Moutoumoussousou, Bagina Sima. So ina longole logo mo nizo gozi aloba na nani bo denile sasa la prière na kofi na sa kofi na yete na ngana prière pour na yi na braza na sala na za une église mo na zala na yete pour rambo azalaki badokola ba voilà caméra no ya prophète bato ba net ba merveille rambo azaka par exemple na kofi atiko mo na ngati jour mo na ke kuna na yo sa ba prière non mais ça dit période où on a kutana yi ya zaki na besoin na nga po to solo la likambo ya zaki na ngo posa na braza tant de kundani to yeki to komi prêt bien tineli or sikoyo yé d'après yé garçon ana kufi quand bokilo na akufi quand ba betaki physiquement boy et puis ce qui m'a ba chenette alors on a évité qu'il y ait na kutana déjà mutwana zaidi ya wana kala. Mais moi, j'ai fait mon travail en tant que serviteur de Dieu. Alors, j'ai voulu laisser que le public va découvrir pourquoi il y a fâché. Le col a eu moni en moi. On a aussi dans l'angle spirituel. Il y a et puis ça reste comme ça. Sitôt, il y a moni net à l'eau, tout ça, tinda qui est pour passer la bouée à côté à des bibacos. Alors, et pas n'abisso to bien abangusté, mais pas n'abisso toi la pouvoir d'être à Mousseng. C'est un pouvoir, il y a jeté. Et puis, ce à quoi maudire peut monter ici. Ok. Parce que ça trop dans les bananes bon les monter dans zone athée. On a eu ça. Si siko na kende campagne na mboka. Parce que pour la kende campagne na mboka. Ba petit passer la mkemika au kende ba occuper na moment. Mais nga lokola na sala de ba grand défi. Lokola ya suka kufi siko. Oh ya zaidi pouvoir ya suka kufi. Siko nga okende. Pour na se préparer pour kula suko keike oh boy maola lisoti ba beto kadio en fait nani en fait nzamba loba ya kaisala ya nzambe merci beaucoup l'homme de Dieu merci Manier de John Plancha Kabanga kutana biso to kabwani tena comprendre na clair pourquoi siliki batnyo so ngai ayebi ke na sauver mutala so na zikasko na kasiko na épargner alors c'est à lui aussi d'échanger ezala miki ezala biloko muso basala devant la télé ko ça l'analyse net ba rambo basalaka il y a différent parce que ça réflexion rambo ça betanga mais abetinga pona guerre ya muso obishuru ngana rambo so bebala ayisika bifie ngaya batute okoto solo donc la comprendre comment na yebi ke bango bazala na balata kama ngana zina pomna na kofi to beta na kofi ti 8 mois mais siko tango akoti rambo siko na msika makambo yozo kota wana oyebi yango ote bien grave tout mais na tela c'est on mais na comprendre qui est mais et où t'es pas na yete ki asala mutu mabete alors montande wana pe bakabara faut pas respecter sikoyo faut pas to ça camionnette avoir même ses réputations na paix de relation pas na yemo et où t'es pas na yemo ngai tana ngai siko na ko be ba relation na bato ba rambo bani yango ba kofi bato ala nyonso ba musicien wana soko muta obondela il faut beaucoup de respect. Merci beaucoup l'homme de Dieu Toko Tanabiso donc famille dans le temps dans la part il y a grâce quasi oui bien na kati de pisha ndeto ya to fandi boye nenguza bandeko na wana oyi bato balobaka etika molimo babe vana na kimia osexanga baba analyse sincère na une episode différence journaliste il y a baisse on a journal na muto azo sa analyse na réflexion ne dit so azo le balika c'est vrai alors ba kutate ba rambo wana so babi akufa na 40 ans akope mana kimia ndeni parce que âge déjà kufela eza âge wana tena politique papa paradis ba analyse muso rambo asalaka nani eza normal azo yebisa bato vérité yango oyo ke mutu azaboye mais bakoma omona ye neti mutu mais ezali vrai azo sauver bato oyo baza na molili eza vrai
parce que so ezali vrai te nga mwana so bebana mais tant on a tali bon ezali été et puis effectivement tant on a soina et abi nga ba tout wa vient nga mais va le soda na osani na ke lobeta masasa mais va le bana nga le bien et puis asoba ye face asoba confina na okoki koluka mbongo ya yo moto bokola bana na yo oya ka oluka nini awa wana yokana selongo wana zana yo wana na mon frère abimere bokola bana na mbongo na omoko oya makambo susu ko mutu aoréveille yo tozalaki bato tozalaki endormi ntango lelo bomona biso balokuta bomona biso lelo oyo oke place mo boye nalobi ka elo mo visa ofali apesanga ya ofele bazobozi balalisa bango na bibembe po bapeseka visa mais fallait apesanga yango ya ofele sana kena te église nasambela te pona merci beaucoup Manik les gens tokende na biso basije eza ebele Hervé qui faut ma facilité na Paris Mamina Kaloume depuis London City prophète Denis Lessi tomoni pe présence ya Merveille Rambo Amiyo oyo ba signalé ki biso tout à l'heure ba menasa ki ndeka nga lo badi mopanzi sango ya solo ayo aka côté morote alingara yo kapé lito yi balende balobaka mokolo moko ayo kaka voilà et au sala entrée il y a Merveille Rambo Amiyu ye bomoni bal achat et annonce allez dire bonsoir Merveille Rambo. Bonsoir à tout le monde. Tout d'abord on appelle Simbote na prophète de la nation, prophète Denis Lessi, grand frère nangai. Oh lelo yo ce qui était vraiment tona mabunga belé na pesi bembote na ser na manike la réflexion yeso azolo bana mona intelligence moni bat barolo ba nyoso mais derrière lo ba ko sentir que matière muto az instruite donc voilà grand frère nanga na moni lelo na esengo vraiment bato balandaka biso na ba guerre wana ne grand frère nanga lo bezaleka pour na défendre muto o pe ndimanga ipete donc comprendre ezaleka ba mascara to luka moni zo ba généraux abuna abetana ya beta penda Natalia bien reconnaître masala ekota mais na resoterda abeta bon sel moto yo kofi azalaka na ye o soka la bundi o santi ke moto ya bundi eza lokuta eza ramwa memanga na bano na botate abotaka mwana matete apese so komoni mwana o suki ezalaka te nayebite so bazwa abunda ekoti pena amutu moko angazwa ata ndaku angazwa biloko ebele même ata lelo aza esute mpo azali kaka mais azodefendre mwana ndenge moko mpe ndenge nga nazali kosoutenir vali mpo baprésenta ngai eke mwana na nga ozo comprendre epuis mokolo kofi abenganga na ndako nde nake nayebisi me yo ozobusilika nde nini nga na osoutenir mwana na yo abi mwana ngai osalaka nini osala nini apeso nini mpo ozala na niveau oyo nga boye na ozala l'homme le plus heureux mais abatela mwana te ça je te le dis seul moto nayoki komba pendaki moto penda ye ayebi kopesa baarme te ya ndenge nini mais po il faut ya yebaki très bien que pasteur soko otouche mwasi na ye aochange siko ntango aye abandi otouche vie privé atouche nabengi moto wana bilukelaka na lotipanano tuna ye naye abite to mutu nanga na ndimake abisinga mbite wa peti na biso eza ye te ntango na santi ke eza ye te natiki yo mesana ofrappe me bafrappe te abetika ye tellement bien ke na comprendre ntango na oswale abite eza tel ngai na choite vie tala boye okomaki na niveau moko efaleka na bunda mais pardon vie nanga natika et na répondre esu te eloko eza esu te parce que na comprenaki komba ne mpe na priya mpona et puis tosola na biso omo te lelo tobundeli ye ntango toyoki kuna bacercle ye kuna basani de jonga koti tokotawa tobebisi terrain mpo tosanti omoni na mokolo anniversaire moto ebebi ti abosali kutu ya anniversaire na ye abandi kosilika oyo kutu akodegere bater donc c'est-à-dire que tocomprena ye moi je l'aime beaucoup avant aloba c'est un gars qui analyse bien qui dit des choses vraies malheureusement conseil bato mosusu amoni ke moto akoma osala boye aoyoka sous conseil te c'est un garçon qui dit vrai et qui parle vrai à kofi ayebi ye mpe il a analysé ayebi comment il fonctionne et ce qu'il dit il fonctionne comme ça mais peut-être ndenge azoloba ona te mais papa na epoigné oloba ona te afingi ete azofinga te c'est ça la différence et
ndenge manike auto expliquer et ça finit moto tu es fini tant azoloba makambo na ye wana azoloba ke babetaki net ngana bayiteki baba babetaye pauvre le pauvre na bayiteki babetaki makofi mais toyoki amune azoloba est-ce que na niveau na yaza na bana et c'est koko ça wana TV non pe azoloba ngo azoloba na camionnette na peut-être ça ça dit il s'intéresse à la personne yi azabo pourquoi parce que ba spécialiste ya ba arabe so guerre à côté ya ba israélien ba benga spécialiste ya Moyen-Orient ba benga spécialiste à terre ça dit bino ba journaliste faut na analyse à bien il faut benga spécialiste et le quoi lui il était proche de Kofi lui il était proche de Fali il était proche ya Batouane Kofi c'est un grand il aime beaucoup mais il y a des gens qui n'apportent parole mais yebi mutute mais yé ayebi pour na la analyse ne bilo que belé azolo bezab vrai mais si ko yo bazo contredire parce que souci na yé ezali que Kofi na Fali bazala et le amen pourquoi bazo soit tout ce qu'il fait là ce n'est que ça premier objectif na yé il trouve pas pourquoi Kofi peut être en conflit avec Fali qui est son fils au contraire muta botelele d'analyse à ce qu'on a monné na bana nyoso ya sali mwana wa pensionnaire ezana fati oui alors mwana wa pensionnaire même si vous avez makambo assez ça la t'assembla on comprend que muto yo mwana nga otiki guerre très bien yesko a continue à millier il défend Latino mais Latino c'est qui c'est Kofi c'est Fali c'est à Kofi de comprendre et remercier que non mwana mambazo ba na profiter na zonga na Fali ça fera quoi siko ba komo bangana Fali azobanga que so il est là pour ça na tel bako saleboye bako tricher bako et comme il perd ko titre or dès le débutant ya soloba soki ya yo kakaye anga benda Fali banga solola baza bato esprit papa musique eza mboka esprit quand des manika soloba mboka esprit na te so comprendre alors kondima ke mwana nanga makase za pour ye mo aloba ngoti alors maintenant go yeta mo aye a trouver accueil ya bato Fali na auto yeb sabina abaya nabi moi je demanderai à Fali de faire quelque chose à cet enfant a salé loko moko oyo na vie na ye akufa de sengo moko boiti bon en dehors de l'eau à salé a pas mola même si bato yo soit du profit à la tête parce que il n'a pas fait ça par intérêt il avait l'amour de Fali il avait l'amour de Kofi Olomide. En fait, tant que Yazala ko travailler pas Kofi, on sentait que bateau nyonso ba proche Kofi azolinga ba on va za la chose. Mais ba comprendre ma be maintenant ba rater. Or c'est pas aussi trop tard parce que souci na ezala que Kofi na Fali baza régime moko. Ndenge wenge za na tabazo soin mais baza bana wera bana jibe. Exactement. Donc en fait, et là on en a éclairci na batu peut-être ba comprendre c'est ça. Bon, maintenant Manike aime quelqu'un qui les respecte. C'est tout. Respecter ne veut pas dire au PC monde, non. Respecter veut dire moto oyo kakape ye à comporter. Mais si on dominer ye, o triquer ye, au PC rebelle. Ato zana ne anet makila na bisune ya ye, to bangati. Ya makilo ke wote longa mundu kindeni na obanga na kufa. Omoni ye na ndenge ye pasa. Donc manika to oyele sa mindu ka obanga. Akobanga ta to zana. Et anet ndena expliquer bino ngande na za ata président ata mutu moko boye afingi ngai to asenga mabe na ondima na kufa na répondre si na kufa na peso zo comprendre na répondre après bakanga babe mba bominga mais race ya biso ezabo alors na race wana il faut protéger race wana et ça race morale ndebito ya ko bundela mutu sambo obundi sambo mais yo to za reconnaissant par contre na temps on a pesi aux za reconnaissant anga be banana ngati bo imaginer lelo ya boye ngana iso to suka mais parce que je comprenais que c'était un combat noble wa za kosa mon konzazo lela yo botiki ngai pona bi Kofi botiki ngai boye de les azo sasanga bo esili bulo c'est mais yete mutas akitise li guerre wan so yete ngeza ma passer mais est-il l'autre tout à la guerre yé penda yaki ayebi ngapie ayebi fonctionnement ngabi so étudiant ya wabi comment ils sont madame amolela moni makamuna bino so ngana so finga bana makamuna bino mona ponga mais guerre kiti ozo mate ozo obligé kaka o kitama mukepo asala ki musala esa azuli fotana même maniki yango moneta nga tomboki
atininga ma message na yoki yango te na yebi ake tokutana na senga na sengi donc ozwaki déjà ba voice na zwaki déjà ba voice yaki bien fongola ngo na yoki atali émission le voix atali émission ngame na yoka ngo te pour na yo tout ça va libabu na yebi sika bo arranger émission tout solo la ngana ye na podium comme ça ma mwesi là na moko peuple place ali et ça peut guérir côté yango na bisaye bango no ye pe kwa ya po ngape na ina problème na ye bato ba mona ngana neto a problème et bato ba comprendre ye parce que population na biso ouais to là problème na biso ezali que les gens bato ba lo ba vérité ba benga bango ba mater pe na profit non ye ndenga zabu souci na eka ndena expliquer mais le ko la bazo comprendre te atikali ka na kawa a soutenir fali il peut pas reculer à perdre un Kofi et Fali. Pour ça, il pas Fali. Il n'a pas Kofi. À ta banque, on va au oh, trahison. Trahison, c'est pour Naboti yo botinga. C'est quoi on va l'homme de Dieu n'a pas parce qu'il n'a pas question. Mi balé mi ça toi fois tout cabouan d'émission. Merveille Rambo général Bediago ba otala osiko Mamina Kalume a otala Paul Mamba papa social il y a Willy Moucheni a Hollanda pourquoi pas le gouverneur de la ville de Kinshasa donc Dani Bumba to PC Bambote et Daniel Bumba et dit Yeli les vice gouverneur au monter dans Hollande idéologie yes ko akazanga mobutu merci merveille Rambo nini oyo euti koleka batu bazaki alekte ba wario ba bengi ezaki le direct to no sala à l'occasion anniversaire ya Glo et Hollande tout moni ba appelle les côté message qu'est-ce qui se passe d'abord? Premièrement, merci na prophète. Avant de répondre à la question, non, le bélo, mon prophète arbitre capital. Tu sais, pendant, oui, Kofi a joué la guerre. Mais guerre, il y a prophète et les Makasi. Pour prophète, il y a des gens qui ont Kofi. Vous l'avez simbi sindi. Prophète, sur la bagité, n'a pas fait révéler. Vient à Bisso Willy Mouchen, soit Robin. Kofi a benga Willy Mouchen. Pour Aya, a benga prophète. Indira Kabelela, pour Kofi a Nameli, a Salimabe. On a une histoire vraie. Viens à Willy Mouchen. Babunda na ye. Ngani mna retara ngo na mona ekomi mabe parce que na talaka na bikanda Kofi Makasi. Pour so simbi sindi. Pelo mo prophète a betara ne zara makasi sindi ro bandela ngote yango moninga na yaka me babiloko wana to za ngo monter na lo ba deva prophète a pesi na pesi mama na biso tina lesi mbote bele vraiment mère limbi sa place aux alliés na osengo bolimbi c'est vraiment direct aux mère na biso donc j'ai na ngo monter pour la guerre on pas les mères kolana makambo wana te na ebeke so na simbi wana yo lendi sa prophète atika le roi prophète a reconnaître en plus c'est la reconnaître parce que tant ya bado beta mère normalement bado le ngana sala mamuna binote ngana sala mamuna binote tala bakumo kosenga makambo boy mandime et puis yé peut comprendre que on tant on a na tunitura basoyina etura mbom va expliquer habiter au petit na biso petit na biso to ko mega gudu to sa petit abatu babete leki na ozala pasoyi aluki pe rambo a PC téléphone to sori na to tiki na biso ngape na kiti pe mamo po atindaki nani ndeko na biso musakatana abenganga mais ndeko na kebisinga neti tika ka gero yo po gero yo muta okufa mais yende muta ko fongolanga la période mususu donc bref en tout cas merci beaucoup ndeko sali pour la maman surtout ça et ça dit bien makasi merci beaucoup vraiment donc après na loba prophète aza muto biso otala ka moni mamba loba ya za grand maître aza sando ma côté mental yebi mamba loba ya solo a evera bato mon lelo so babi pasteur à vrai ba classé 5 vient dans parmi 3 pasteurs à bien pour y abi bango ne sonde bazana mambo aloba rezamba ya solo langina loba boy lelo nazaki attaquer bon na dombe on attaquer to nini parce que subitement ba invité nga na plateau à Tracy par Marlène Kassanga je suis vraiment désolé à supplier ngai na yakaka merveille na osala itioya na yepo to ça l'émission en pleine émission on a goûté dans le Cambote na moni apparition en pleine émission na moni apparition ya frère nanga Sandra Kazadi na bâtiment bibale ba la kiwana mais gloire à Dieu to solo li na biso normal na ye mais bato na ba gine intimidation faut tika kombo rambo faut na zaki be frappe parce que image ezali Marlène bando filmer nga comment inviter nga na plateau bato zo so na bato mususu zo menacer nga yo filmer ngo na tuni comme zo filmer bon c'est bon comme zo filmer na bisi bato ni yo faut tika kombo ya Kofi Olomide et olongola kombo rambo mais rambo za acteur à filmer
aza acteur à film Kofi mo azora ko mo Rambo na ebite so pasteur pe ye mo Kofi ngo azwa courage mu tapesa nga la rapesa nga ko mwana ni Sandra Kazada zalaki ni bato na bazalaki ni bato tu balaki tozaka biso mbale abenga nga de Rambo ba banda lelo ko mi Rambo ko comprendre na ebite le ko salaka pesa nga ko mwana siko soki za bongo na osenga ye mo aleka na te valongola nga ko mwana parce que nazaki ma menace chance prophète nga naza homme spirituel na komo intercéder parce que nga nzamba ebisanga na kufa na 92 ans na bisi le deux aka ba bomanga po Joana simba elo mo lo mbeli na loboko kite ça je veux l'enculer na otalega on a la plateau na plein plateau Marlène Kassanga boy na plateau boy elo ba kotia ba mo na ebite so ngba sa revanche ani bon na ebite na lancer message bato bazolanda biso ngai na bisaki bango na kotika kotanga komba Kofi te po ngana Kofi to na histoire j'ai beaucoup servi à Kofi so na na katela Kofi asala so na mina no loba makambo ngana sala po na vie Rambo peut-être bat misu ba bae Kofi parce que moi j'ai passé ma jeunesse depuis fin 2009 ti Kofi ngana zo akenda rapoto te tozaka na ye akenda rapoto mambo prophète bando otala vie na ba fête de distant prophète bando za na yo Nazali bando ya nomni akuta ngana Kofi jour sous Kofi akotisa na matin na place ya gouverneur le seul mutu Kofi akotisa place wana zo ba gouverneur prophète utazo so na bango mikolo na za na mini oboy na boy yazalaki vera mboku na musicien na brasa roga bayaka pe na fali jour mususu donc c'est-à-dire j'ai beaucoup servi na boya lo ba mambonga na sala pona Kofi sinon te na verser bato pour ça na lobby ngo ezana katela keka bolamu komba na ngeza parfait prophète à lobby na za na posa fali na Kofi bazala en bon terme fali sala effort tout moi na mobala ro sala mais virambo muta trahison oza dernier fona loba on pona bino loba nga suma bete mais nazo loba ngo virambo comment moi na no en plein succès ils ont que kumisa inosbi o inosbi le gibiso tout pendant que inosbi azo manquer Kofi et après azo manquer fali plutôt pe fali ya na ndako fali na ba succès ne nyoso wana soka ya benga ke prise a otala Kofi na ndako je zo mona na ba cadeau mais Kofi azaki vrai na été nazo le seul moto nazo na ba ordre mais na exécutate beta fali na boya obeta parce que na no mona fierté à quartier la taza innocent tous les prophètes na ndenga mabete ndenge fali azalaka na tous les succès azanango to pesa ngo seleo mais obunda na werat ba obunda ko mbata tata soleil t'as pas Kofi to pesa ngo soleil en face à Kofi au mona ndenge ezala mais fallait avec simplicité tous na concert na invité prophète au partager idée na 2025 to beta na stade de France soué na ngezali Kofi pazala réconciliation oui ba inviter Kofi azala eza kombo manga na obunda azala wana eza fierté obunda on a bandengini na façon ni na soki le ayo kaka la na émission na ebité la matini o bongo bato wana bato ba yo menacer elo ni basengi na otika okotika ngo po yo posa ya otika pete parce que za combo ya combat voilà o Rambo azo combo Rambo na pona ba combat mama mine na osala tali combat na buna nga a presque guerre ici là ipona voilà prophète azo reconnaître nga donc il a fait un bota nga ndima mutute mais tango ya koti abimisi na bana mwana moko suki donc ezalaka te na moto na biso chakesa yo basi no fimo ona bota na mate effectivement na ina mwana na ngana mate na bota na bwana pesi dim na ngai merci beaucoup voilà merveille Rambo de connaître voilà on est là donc na CP c'est là je vous l'ai dit moi je suis franc merveille mérite même à ce melenda et puis fallait à ce monde tout mal on est risque à zuler fallait vraiment aux ande konanga et le ba maniquer na mabe maniquer à lobby boy ba tout mususu ba sala ba on mabe mais fallait appeler ce visa à 3 ans donc tu comprends donc et là on a le baboy même Kofi normalement à part voir bilon il peut faire du bien à cette nation parce que philosophie na yi ezaka ka fali pour soit zo kumisa koto alinga pe fali soit osandi oki susene fali abenge kaka na stade de France pour ça ba événement au ya top niveau ya monde
oyo soki fallait s'abêter amo et là on se les gars l'invitation peut faut muta accepter Kofi va bengi na on appelle la famille mibale si la personne en gros ça on m'a cassé ça y mon fali pour payer non merveille rambo si on est donc et là on a na osenga na Kofi azwa fali comme moi et puis andi ma grandeur surtout et puis bateau bayaki po ba salon la comme moi ba okeno yeb c'est message biso peut to loba to yebi que c'est difficile là ba wari on a ba tout ba supporter mais il souffre beaucoup ma gebereri asali il souffre pour ça nga yete na ya no miso na yete Kofi amutu na nga ya danser achanga ba place au na ba diston anniversaire na kepe da champagne boy na avant d'ici na place qui ya bokonzi VIP ba blog belé la sala ya sayiwana asa toujours na ye kaka pembeni baza toujours na ye alors lelo ya aboyete ye pour nega ba on balé bazala bien et puis asengi fali na Stade de France aya très bien merci beaucoup aya voilà mais botika ko menacer c'est pas bien merci beaucoup parce que il a fait du bien asili c'est là on était alerté tout ça qui a fait vraiment tout le monde qui batika ye tranquille on a biso azana problème motika ba biloko wana ba intimidation motika ba intimidation na bino bozana poto boyebi makamso traverser na affecté obenga ngo bled avant o attaquer merveille zonga na bled après o attaquer merveille motika ba biloko boyebi Kofi na poto boyebi na Kinshasa te ozo comprendre motika okota ba ya na ba na lobby hours ba bitumbo etumbo ebite kokota te webi ni bandélité botika soto prolonger na ba bitumba soto wuti na ngona Kinshasa to wuti na ngo banda to aba amike to comme le ba koko to sina ba koko to boti to banda bitumba wana mais ya banda ngo boti ku bana te mais là komi na bana akomi na mwasi azaki mwa amuke alors bokota ka makambo oyebi e bandeli yo kota makambo na katikati botika elo na osenga ngo wana so ba tinjo bi TV ngana ebine bo banda te pardon na lingi te botika ko charger ba kama na bino bo ba jeune merveille à jeune so ba tinjo bi TV ami pesa ko mwana pamba te to mona yo na ye asa pi petit na yo asa mwana na yo pi petit kote mwana. Voilà, donc merci beaucoup Maniké pour l'intervention na yo merveille rambo tout comme na biso comme na suka na bato oyo et aleza ki na bato bazaki alerté ba moni yo vivant o ba symbiote net message nini o pesa pe na ba wario na ba o ba linga kayo o ba yo kaki sangwana na ba direct ba kanisi ma passer ba Londres partout ba to tomoge ouais na space ba wario no so merci na remercier sœur na Maniké na prophète Denis Lezi ba lectari batou donc en plus biso tambola na ilo nzambe donc to sola gi bien. Je dirais, mais je lancerai un message à Sandra Kazadi, à sa frère, avec tout grand frère. Je pense que, preuve année, n'a pas de numéro, il y a un problème, il faut bien un téléphone. Que quoi débarquer, bon, on a battu. On a mon bien connu, on a un ébi bangote. Moi, on a un ébi garayo. Tu vois, donc je pense que place à Zali, mon père comprendre. Bon, nous sommes à concert à Fali, à Kinshasa. Bientôt, il y a tourné dans l'île, trouvé sous Nantes, après tourné au Canada. Après, on a tous les Stade de France en 2025. Donc, tout bas, donc merci. Na moni boss dit Azota la bise monsieur Otalama. Boss dit David Mangaya. David Mangaya, boss dit. Oui, il y a petit nana, non? Petit na Tchabola. Basi Maraete. Si. Voilà. On a des bonnes patience. Patience Moukendi, la beauté. En tout cas, merci vraiment, Mangaya. David Mangaya. Boss dit na peut te na boss Adolphe Mouté Bachila Mouina. Le diamant l'appelle papa. Il y a un grand mécène. Donc boss Adolphe prophète Moutuno yo. C'est un abisso de Maniké yo. Obiso ngala ozwa na zwa pas venir ngai comment désolé na pese mbote pas venir Manu Luvaka Angola Manu donc ba disha bele gara na biso solo na poto na Adolphe Mouté Bachila Mouina na pese numéro na epo merci Mouté na pese numéro pese Mbote. Les voix de diamants aussi votent singa to pesi venanga vote singa l'homme en diamant les millionnaires en dollars na pesi mbote na yemoko honorable Moïse Kumbu le jeune sénateur honorable
Colin na pesi mbote na pesi bato tout balinga nga Kelvis Nkoy the king of lion Kelvis Nkoy le grand lion le grand lion Kelvis Nkoy ya maman Pamela Boketa na pesi mère na biso Pamela Boketa motema Kelvis donc bato tout balinga nga Serge Kusakusa Papi Kwara Seigneur Diataba au papa na Jonathan Nesmakiadi donc merci beaucoup Merveille Patrick Maloavenga Talibiso Hervé Kifoué ma félicité na Paris Lionel Lapoule Katopesi au Bambote au Dilon Mampouya Patrick Maloavenga je répète encore Chiquito Papa Paradis Chango Basket voilà l'homme de Lieto Kenny Nabiso Tomina Souka Mani de John s'il vous plaît tout ça vraiment Batouaota Nabiso de partout dans le monde entier Péris Lombo l'homme de Dieu mais sinon et déranger moi Mouké Batouba Loba Bande Nabiso ya Bostra par rapport na yo Pasteur Bameko donc c'est comme si frère Mekan on a des sorties médiatiques là j'espère les questions la question sur Caputo Sidis ba témoigner sur bazana pour na Bosta Pasteur c'est mon frère au moninga nazaka sincère na école mona bango na logique na ebi Bosta c'est mon frère. Ah bon? Oui, logiquement en tout cas elle y a Abimi Abimi Koto na ba période ya confinement on a iba na ngati auta bene moni muto abandi makasi na kini soki aye koto toyebaka mais muto abimi par exemple bene aye awa abimi ere abimi toye na confinement communication za olekate toyebite c'est mon frère tango na ye mutazo na tsanga ye ezaka ka collègue no journaliste wana atuna nga que ce chef na bino ya na bino au mon niveau de to aboso oyemba mo mutana chef na bino azana o na yebiete asale no roté na Congo to place monté na ko yeba été tant on a eu comme on a mbalo nde lobi na keko tuna leki na nga jama ile sa zakawa ayebisa nga ki ile ndi abando expliquer nga passer mon boye talaboye même abando ba prière asa boye OK vie na e privé et talingati na minimiser été na yeba ki été nde na yebi été nde na yebi manikite nde na yebi kutinote nde na yebi na passer msukuti ya bana mike bana ki na yebi ba mais mutu na yebi te na on demande bato bazwango vraiment na ndenge insulte te oyi déranger moi bato en tout cas bato bazwango na ndenge insulte te na yebaki ete tango na moni bato akomo benga nga ozo négliger passer na biso baninga non nde na ke luka fond na yeba ye ce qu'on a yebi c'est mon frère c'est un serviteur de Dieu il fait son travail comme il faut mais kolobaka ke na yebi ete en tout cas et pesa bato neti na kosite en tout cas na yebaki ete OK et puis nga na ba genre ba passer te ke na luka na yeba mutu boete soki na koyoka tanto yaka awo ezaka ba TV te totaka ba TV to mona bato ya ba passer na apaka ba chaîne est-ce que ce moni semaine mon ba chaîne moko ya awa ya ke interview ko non totala ba YouTube ozo tala bilo la biso na bilo ba passer canal ba chaîne ya kin natala raté natala canal plus taona anakin même chaîne nanga mo natala ngoto apa ba YouTube no mona kata YouTube mutu azo le kabisu toyeba mais na yebi ba programme na yete na ya oyoka makamone pe ba expliquer na yoga ka passer moi na Paris comme te ba mamongo boina non mais en tout cas les lots de ba singa c'est un grand serviteur de Dieu planter église monene awa je lui dois respect donc vraiment c'est mon frère ba lo baté que na minimise na go minimiser musala nzambe te OK vie na ye etalingata mais le lo na yebi le quoi na yebi sikoyo je lui devrais beaucoup de respect. Merci vraiment. J'espère que Bayagi Kake va comprendre vraiment, il a la coiffe à comprendre. Mais par rapport à frère Emeka, nous, OP, Aza Chantre Mounene, Tomona Kyo, Oleka Ki, Olobaki Makambongo, vraiment, je sais pas. Emeka, no, Omoni Rambo. Omoni Rambo a sengi pardon, pas Mamatina. On a été solo là. Dans la vie, quand tu commets une erreur, demande pardon. Je suis son aîné. Ngana bombi yemiki. Sans problème, papa. Sans problème. Allez na TV. Toi, doctrine de mon côté. D'abord, doctrine, c'est quoi? Ngana docteur en théologie classique. Et la seule licence na toi. Na seule intellectuelle. Bilo que ça la ngawana, la pétage, la blo on a biso. Et à style nanga. Style nanga la communication. Au comprendre, s'il te plaît. Et ça bon. Deuxièmement, aimer encore le bateki, doctrine, sainte doctrine des en Hébreux 6, 1 à 6. Moko. Abandon du péché.
la foi en Dieu, qui est ce Dieu. Après, Batoan Bazu baptême. Après, imposition des mains. Après, enlèvement, jugement dernier. C'est une doctrine. Et c'est les fondamentaux de l'église. Et mais quand on a mis ça. Deuxièmement, Abina Koya Oyembe pas dénester na Kamunda Lesate. Kamunda Lesate na dénester pas saliéné. Parce que ngane mutu na saliéné. Nanze meme ezaka ya malili. Mais ngam mutu na yembisi na ba stade nyonso na sala, ba campagne nyonso minene na sala. Il était parmi les premières personnes au ba obeta. Nde batu ba lié na ba émission bo na oyemba banze monona matu Samuel. Na ba lokofe bato na nyonso. Même frère Patrice ngam na memai et père na sur les pas de Jésus que oyemba na bando tambola na yi. Na peut-être sozo comprendre. Donc bref, elo na na lo babo. Maloba ne choqué batu na nga et choqué batu tout. Ngai soki na imapi. Et même quand liaou bras droit na nga liaou akufa. Moi si oyo moni aimé abala. Moi si on a abotola ayaki ko sala featuring na ye neti asali featuring ake featuring na ye babala. Ndeko na nga bela ti lelo asanza ba makila akufa. Bangaba bunana ina dimete wana. Batu na nga de batu apekisa. Donc pour vous dire que Babylone est belé ya sala na bomang. Mais batu alobi na nga na lemisa. Mais il doit aller aussi à la télé demander pardon. Pourquoi il m'a provoqué? Je lui ai fait quoi? Na sali nini? Yango na loba ke yepe asila tobe ngeponani. Mutasile se babenga kene église. Siko bango ba moni mabe o nga na lobby. Siko o ya lobela kinga. Asengi pardon. Boluka kimia omona omoni yo so senga kimia. Or mige mutayambie kaka mige. Mige kaka mutakrea ba problème na pari ya mige mutakrea ba problème. Na yena o mususu anani. Oyo camionnette. Nani camionnette. Na David Mumbele bango va poser net question ya boss ye bon oyo ya emeka nani mige ataka batu tout ba finanga na chaîne na pourquoi soko sengi mo émission boyi ko fo senga te na sali direct ya parti États-Unis ye pas senga direct na pesi favorable te et l'obité que na lingioté parce que na sineka ki parce que na kendenge mission pendant na campagne azoto nanga elambo yo lati eza satanique. Oh. Comment il a satanique yo lati bilamba homosexuel de na kamonde ni baluki était na batwana hein o talo lati loko ba paye ah et c'est la messe ma bona ba paye to kota avion za ba paye ya ba chrétien nani passer en avion ba kota ko biso avion to monandi sikoyo biloko wana nyonso ils ont sabiete migi va changer. Mon makamo entre wazego na kofi. Comment yo mutu mo ozo ba problème na bato. Changer style émission. Poser des questions normales et puis valoriser bato bazawana. Siko na yesko na turambomba guerre. O client ya bien o ya azoka bien chaque jour eza muta disponible eza turambomba. Bon siko ça va beba na ole. Siko mutu ko na ole ka soute manike. Bato belé to ole ka soute. Le match à 5 000 $, to ya c'est bon président pour jouer ça tout la raba question aucune question au moni guerre ça question na vandinga na banike na plateau au moni guerre na tikeli eta a lobinga pena rambo yo aya journaliste azaka bon to yo ki muto en danger to publier malamo to moni ti to bengie en direct to moni ka azana bon biso to vandi poto comment preto benga ba mbila to sa ba nini bakita mais chance quand on nenge eleki ezaka bongo journaliste oza protecteur pesa to couper sur information to loba bango so ba tuni question ma benga na répondre yo yambi déjà il vient quand attaquer nga o yambi déjà tel attaquer nga na répondre de biso ba to attaquer so ko répondre yo sa émission mo ana sa lo 30 yo sa émission mo so 50 si yo conseil na tika aux amateurs dédié merci vraiment beaucoup pour la disposition la bino disponibilité na bino ndenge pour permettre biso vraiment tout ça donc à chaque fois basket studio na bino ma finge zarate biso to ya kana biso to boya bato o ya ba problème voilà. Merci, vraiment, merci na baïnyo sur Batali, merci Penayo, merveille Rambo, merci na Mani de John, merci na patience Mouken, vite fait. Bisogno sona merveille tout au vivant. Poliaka, papier. Na besi de volanga
Nzulokable Caps Kapanga la Mote na l'homme de la Rolls. Opesanga kombo ya moto lo baki stila mwina. Adolphe Muteba Chilamwina. Adolphe fallait ayemba. Les diamants l'appellent papa. Oh Adolphe Muteba. Mutuna biso. Chilamwina. L'homme de Médéi. Ya Médéi. Donc attendez le 10. Pamba wana pe na ngai. Nana li c'est bato yo lingi pe Boss David Mangaya. te wande konanga David Mangaya oui ye penda mutuna biso wana frère nanga telema penda nete na s'il vous plaît Mangaya azande kona biso na mutasuka Kelvis Nkoi. Kelvis bayemba azape makasi Les Grands Lions. donc Aris Namnove na pesi mbote de longue jambe na passé Patience Mukeli la beauté de longue jambe. Bruno Matadi na pesi mbote vénérable grand maître choisi Matata comment ça l'a été alors derrière seul Dieu le Père azaka na simati le Père les restes Mbata Fifi na pesi mbote na sukio. Merci beaucoup l'homme de Dieu, ça est fini pour aujourd'hui. Merci na Balingaka Image Pro TV, la meilleure chaîne du moment, chaîne d'actualité, chaîne web Chiquito Papa Paradis, restaurant Paradis secret comme la ville. Babiba na Lyon le 19, toza na Lyon na DJ Abdul na Bercy Mwana, na manager Baudouin Zola, toza bona DJ Kindoki, toko ya wana vraiment na Lyon na mboka banasi ya kese, toko zala wana, Diezo la London City, le beau Carlo Pilatel, yango vraiment conteneur à forme, Mamina Kalume, Topesi Ombote, Bela Dinganga. Voilà, nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Bye bye, à la prochaine numéro, Lionel Lapoute. Bye bye. Merci. Chamoué.